Merci, chers téléspectateurs. Il y a Info Plus HD officiel TV. Ngabino toujours au jeu des boules à la colombe, comme on a Zara. Godé boula matindu. Nazal sous le poto sur la moi moukier. Et ça, moi, leçon morale, on a bien moi SM quoi. Lélo, je suis là pour beaucoup plus parler na ba jeune fille na biso ya Lélo. Au ba on a bien qui Lélo. Ba jeune fille na biso ba basi kitoko baza bien omoni na nzela zo le cas très propre, mais il y a d'autres choses ba na biso ya basi bazo sala eza un peu moins passe mingi okola mukana tongo observer ba na basi tout autour na otali ou regretter le bi qu'est-ce qui se passe na mitou ya ba na basi. Le jeune fille pense que aza kitoko ache mascara ache faux de teint aleki na nzela mobali ya bengi ya solina ya kabeli $20 $10 $50 $100, c'est par là qu'il y a jeune fille. Non, je vais un peu faire une petite rappel na mitou ya ba jeune fille na biso moi rappel moi ya mukie. Jeune fille yeba que tant on zamba sala que jeune fille, il faut la fière. À ça que femme, à ça que fille, il faut la fière. Netinga na lobango, merci Seigneur parce que tu m'as créé une femme. Kozala nanu moi si ndenge toza bezana ba avantage ebele o toza kanango, des fois biso moko to ignora kango. Être femme. Kozala moi si ezana ba avantage o biso moko peut-être basi to ignora kango. Malgré les lois ba loi ebima o ba parité o ba quoi mais il y a d'autres choses vraiment au taliango be batie likambo boye batie moi si na mobile mona ke moi ça a un avantage nango ke mobile. C'est ça privilège o biso basi to joie des fois et bande pa nzambe ye moko e bande nango ate et bande nango e pa nzambe ye moko et lelo basi ebele bazo ignorer yango ba comprendre yango te ba okota na jia yango te. C'est ça yango etinga lelo na ya koloba na bandeko na nga ya bana basi surtout ba petite sœur bana na biso ya basi ba meka un peu kozwa conscience na bango ba miyeba baza banani parce que na vie lelo soko miyebi oyo zali na oyo zanango en tout cas muta osaka na oti soko parce que mon père me disait toujours que soko ebika ke mutu no esala bien ko banga na ko affronter likambuté yango lelo eloko tinga na ya na lo ba jeune fille na biso yango wana jeune fille yeba ke oza jeune fille lelo. Demain, au comme ma maman. Le lendemain, au comme ma mémé. C'est ça la loi de la nature. Et le temps aux jeunes filles, il faut le bongisa que demain, ils la bien, aux maman moko y a bien. Aux vraiment maman moko le lopenzam de soit peso ba jeune fille. Oye ba elo nini oloba na bango. Tant que yo moko za expérience na ngote, ozanga pe elo ko ya oloba na ba no ya basi. Lélo, par exemple, il y a des mamans, il y a d'autres mamans, Lélo, Anna, moi, l'année à moi, 16 ans, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. La maman, elle n'a quand même pas qu'on fasse ça, moi, année à moi, c'est que tu vois, tu es déjà une fille. Une fille, c'est déjà une femme. Il faut qu'on ait comme il là, dans la période, il faut qu'on ait la propriété dans les autres, parce que une femme, d'abord, il faut un nom propre. Propre, zakate, des trucs au pacoline longi au tikoto rouge au tikoto vert au timanzake mati au lati pantalon libumuli banda mukongo propre ya ngwanati. La propreté commence dans nos chambres. Au moins moi simso lati kitoko na nzela au tambola mais qui na chambre ni place à la laka. Elle se réveille le matin aibi même pas que ndena la muki boye il faut na popo la mbetu nanga. Si y a moyen de changer drap, na changer. Si y a moyen de drap, na bongisa au bongisi maintenant. Et on dit comme si on l'a la qui n'a noté, tu bon au propre. Bah et bien noté les loups. Une jeune fille peut se réveiller à 6 h pour akende kosuko à 17 h. Toute la journée elle est comme ça et à l'aise, elle mange, elle parle. Azo soana, azo tonga kutu. Et je n'ai pas côté. Et c'est aussi une interpellation dans la maman. Maman, je vois que tant il y a enfant de sabbat, non, il y a basi. Toi, il y a bango sonité. Tant que toi, il y a bana biso sonia, bah il y a basi wana. Dès toi, bébé, c'est bango. Des fois, na boy ami, bah ce sont nos enfants. Pourquoi pas qu'on puisse avoir un conseil de vie? Tant que toi, il y a bana biso soni, bazo que ils ont éducation mususu wana, il y a balabala wana.
oya ba téléphone wana yango nde lelo esalaka bana biso babeba ebele donc ba se faire orienter na ndenge na bango parce que bazwaki orientation ya bien te chez bato oyo bazalaki baresponsable na bango. Tant que vous êtes responsable, yeba kozwa responsabilité. Non, la responsabilité n'est pas seulement que obimi oyena fufu bana balie osombi elamba pesi mwana lati. Oui, c'est bon, c'est aussi la responsabilité, mais des conseils et sa responsabilité oyo lelo kozala te otiki mwana aza bien na vie na parce que conseiller qui est bien. Ce que conseiller mwana bien te en tout cas ezala passe. Je vais parler un peu de jeunes filles, nos jeunes filles. Boye banano, ma bonne manière. Ma bonne manière, ezakate bonjour. Oui, c'est bon. C'est aussi une bonne manière. Bonjour, wano la mukina tongo pesi mutu bonjour. Mais il y a d'autres fois, les jeunes filles, bunga na balabala ya sakanate. Tu peux croire que au coup na moi la moraza na 16 à 17 ans, mais elle se permet. Il y a reçu un receveur parce que Aza receveur mais Aza grand frère nae ou Aza papa nae mais Aza receveur parce à titre on a seulement un receveur des jeunes filles à quoi respecter non yo zo mon receveur mais il y a quelque part ba mona ke papa il y a quelque part ba mona ke yaya il y a quelque part ba mona ke mobali responsable. Ce que million là parce que azo luka bon ça peut être foyer nae. Ne pas dire que mutu so moni en ça musala moko ezana sekeyo azala mutu okoki ko respecter te non. Et ça les maming na ba jeune fille. Ba jeune fille alelo ba koma 100 fois parce que azan est capable et obimana papa mo boyazan 60 ans ya azana 18 ans alors yo mutu ozana katikati ya 18 na 60 wana ozana ni na misui oser le côté mais le jeune fille prend garde. Bozo vraiment mailler les boy backer à venir il y a lobby et se préparer à lelo. So lobby oh à venir il y a lobby ça mambo ka ba jeune oui bon ba jeune on ba ka ba jeune garçon non ba jeune fille pe. Ba jeune fille pe ngai na boya ka d'âge o baloba ke basi batonga mboka te non nga telemela ngo makasi. Na telemela ngo vraiment makasi parce que na yebi que même si nakina dans le monde entier même si nakina na Congo mobimba te nazaka na Kinshasa ezana bana basi o mitu na bango esala o lelo tali que so pesi responsabilité elle assume a osala ngo très bien yo po yo tali obi oui asalima musala ba jeune fille ba ketango la mukina tongo eloko liboso ya yo o ko sala nde kozwa kantine o ya mai wana kokota nango kikoso o to benga ngo douche salle de bain eloko no ya liboso oyo sala ya ngwa ndeko kite na mbetu na yo direction na yo ezala douche ou salle de bain au sokoli au brosser aussi si obimi là tu peux commencer à tout faire basani na yo au sokoli ndako bongisi o tchepope ezan ba jeune fille muso mone atambola ndila propre mais ndako na ye place azalaki chez le parent ou chez elle ou chez grande town basani a sokoli même pas Massa Bibi n'a déjà qui et puis so tango to bandai kokola chez nous basani ce bossu scolaire na poko bosoko na bino ngomba mo ici parce que demain matin nous nom ça ba partage à musala na. C'est ça être jeune fille. Jeune fille il faut que ça un comportement il y a bien oh quoi attirer mutu pembe na yo. La beauté c'est bien. Beauté quoi attirer nango mutu mo pembe na mais comportement de quoi assurer. On qui toko kota mona ndilo kutana mobali mo bo asepel na parce que apparence na mais akofa na lelo afai na lobby atalio na no étudier azong sa ba la bali comportement no e bien te akoka na e ko fanda na yote. La beauté c'est bien mais le comportement de e fanta mutu na ndako libala. Aux les jeunes filles tu as besoin de envisager un jour au bal. Mais place au fandi on a eu un mutu a songi, on a eu un mutu a ranking, on a eu un mutu a zoua. O to benga ba mikolo mutu a zoua. O ina no mutu ka boya sale lo to monika alati bien le Alaxani si ane écoute pe la taille bien te ya. La taille ne fait pas l'homme d'ailleurs. Mutu ko zane mabe na comportement bien. Aleki o mutu a kitoko ana. Aleki na yo vraiment aleki o peut-être 1100 fois aleki. Il faut que la société a lelo et senga bato mitu
et c'est nga lango ba apparence te okoza mutu mo botambo na nzela ona elongi mabe mais so ono mayele ka mutu no esala bato bilongi bien ona ba bando peso respect ba bando respecter yo makasi otamba bana nzela moni mutu a kitoko alati bien koleka mais a respecter yo po oza mutu yo mutu na onde esala apparence elongi na ote mutu na onde esala. Les jeunes filles toeba qu'est-ce qu'on peut faire na vie à lelo po lobi to lelate zala jeune fille oza exemple na quartier oyo mutu nyonso soka moni azobisa mwana ne ya mwasi bi zala no ata neti ya nani olinga zalaka oui wana ezala bien makasi mais kozala jeune fille oyo te mutu nyonso so amoni ozoleka atiki même kotala yo atie mutu na se abi so natombolika misu na ngai na ye ekutani awa toswana ndo bato bakomi obanga na bango oyo bongo okomi nayebi te na bengo nani okomi na obongo ce n'est pas ça être jeune fille. Jeune fille nanu yeba kofanda na bato kofanda na bato ezaka ate so lamuki na tango pesi bonjour oui bien sûr okosa lelo mo esepelisi mutu ta bengi yo a reprocher yo zala na manière ya oyoka ye mais ba jeune fille na biso ya lelo ko mona même afandi boye alati bodi na ene elamba na pantalon bodi mati likolo awa ezomonana même sous-vêtement ezomonana olingi ka osunga ye yaya kitise elamba sima mama etali yo te on ya kilolo ni ya grave ezana ngamona sepele za kapo yebisanga so ozoke place libulu ezali est ce que mutu neti nga na ozo so courage ayo soke yaya kolekana te odinda non tika na ngayo mwa nini po bazolinga ba jeune fille bozolinga correction te et pourtant correction des ezalaka bien correction des canalisaka mutu so lingo tambola bien. Donc, Blanda conseille. Moi, ce n'est pas ma maman qui m'a conseillé. Ce n'est même pas ma grande sœur qui m'a conseillé. Ce sont seulement de grandes sœurs et à quartier. Tant que nous avons bien, nous avons respect, nous avons erreur à tant pour moi. Si nous avons fait non, viens. Au moins, nous avons fait et sungio. Bakomona pe mobali mo ya bien ya beti solo mikolo ndina sabe fona kwa mwasi na bala te bala momoni mwana na azalaka bien makasi sola na yeso andimi obali et pe so pe libala bien ya chance be pona ni poza no comportement bien oswanya no na batu na nzela mais ce que so zala bon osuka wapi okangana ni ndoki babilo mususu ezokomela ka batu lelo omona ke ndoki azana yete asimba na ekisi pete asale loko te yemoko na yemoko ndoki avi na yemoko azoba konto ba wata tchana mato ya boya koyoka ne batu elle avance de ce qu'elle veut faire azo sala nyango bongo à l'aise aza kimi osali mamna e olingo corriger etali ote za vi na ngai ngamo na yebi esuna kufile na okufa na mutu te etalinga te ya okufa na ona mutu te okufa yomoko bonso okufa yebi koto okende il faut qu'on banda ko soigner vie dans le bas âge. Moi la moi c'est ba déjà que ngane na moi si bo il faut na ba ke na lamuki na tongo na sokoli na sio sokola nzoto na brosser na sisi ko brosser na sokoli ba sani na sisi ko ba sani na koti na ndaku na pangusi ndaku na bongisi ndaku na sisi na zimbonga wenze na ke wenze na zongi na lambi na sisi ko lamba na kaboli batu balie on komi à l'aise mais bana basa lelo asokoli lelo basani asa lelo sundako akendelo suwenze okangi ya notage okangi mais obosa na qu'un jour ozana ndaku pe ya yemo so nzamba sungi o yemo kwa za mama na kati o yemo kwa za responsable na kati et bongo so boti na te on appelle bongo so muto musala te nani osalo musala muto osalo musala na zaten o bando bundra nango kaka yo moko et soko oyebaki yango te omona jeune fille aza kitoko tala manzaka milai mais qui est à place à la qui est à place à tchaka bilamba na ye ya salite soka alati alongoli omona emso likola batol emso na basinga alongoli lamba lamba alongoli na tina singa ti jour akanza ke lobi na lata lamba ndazika moko wana niki atandi po ebike loba olata ngo tala bilamba salite voir même jeune fille azana courage ya kolongola sous vêtement na ye atie alongoli sous lobi atie alongoli sous lobi atie akolongola ta 4 5 sous vêtements et fanda nango bongo yaya
yo na nani? Est-ce que na yo moko penza mutu tango zolongola ngo zolongola na mutu na obule na ngo ya sokolelo. Soni na ba jeune fille na biso ya lelo to mekana nous kozong sa ba conscience na biso. Ozongi c'est ma conscience no tolobi non. Moi il faut que je change l'histoire. Nga principe na nga na zaka nango yango il faut que je change l'histoire. Obuni histoire o ya kalezaka o. Moi ça tonga mboka te. Moi c'est son PC responsabilité ou elonya malonga au sala. Et moi ça bote nga na lobango il faut que je change l'histoire. Alors jeune fille tellement changer l'histoire. Zala que jeune fille autant banda kokola abanda mona na mobulu mais banda kola ma comment sérieuse hein. Banda kola vraiment akoma même ko encadrer ba leki nae même ko pesa bango conseil ba petite sœur à quartier c'est ça ce qu'on aime. Église c'est bon, OK église lelo au sambeli nzambe. Évangélisation ezaka te ba traque ko ba pesa biso na banzela. Évangélisation ezaka te ba micro auto stoyemba na kati église. Évangélisation ezaka te bato ba telema na balabala ba te. Nos comportements aussi eza évangélisation. C'est toute une évangélisation. Au cause la jeune fille au sambeli en église mobo comportement na oka yanda kundengo fandaka et attirer mutu mususu approcher atune oya au sambeli wapi ngana oya na église na bino aye na église na bino akomi mondimi na bino pona comportement na yo siko yo mutu ana comportement mabe si obanda ko fingisa na église yo jeune fille obanda ko fingisa ma église bana yo be église obo kena mwa ko tonisa baba pona nini po okendaka na yo église ozongaka rien ne change et pourtant dès toza beto ebike ezaka rabbi qui ne change pas. Mais bisogno sobato il faut tout changer. Même la Bible nous dit yo jeune c'est pela na ona kibolenge na mais sache qu'un jour jugement ezose la biso. To eba ko bongisa ba comportement na biso ba jeune fille ya lelo toza ba maman ya lobi. Toza ba meme ya lobi. To yeba ko bongisa ngo lelo parce que tant on comme na maman ya lobi est compliqué le sous le côté. Il y a grave et il y a té. Au moins te que eloko boita nga na ki jeune fille ya kite comment ezo elanga kaka na kibo mama na ngabo non. Nyonso oto bikela ngo lelo to na lobango à chaque fois que ndeto za na monde boye il y a rien oyeye ya sika na monde des athées. Tout ce qui se passe aujourd'hui et les kaka na ngo lobby et ko ya pe lobby. Omoni toka mo abilo musu teke ngandenge na sabo eta na zaki jeune fille eloko boezaki te comme boendeni non jeune fille yeba ko mi batela yeba ko mi pesa valeur ce ko mi pesa valeur te y aura pas une autre personne oya pesa valeur avant que yo moko mi pesa na valeur non au moins la jeune fille ozano soki poko ekoki ozuma kiti oche liboso lupang base rien ni ana kabelo nga 500 mélagie apio 500 wa mususa na sami shina na tanga ka gâteau ba pio 1000 francs wa mususa tialo nga ta mega awa ba pesi au mois 2000 wa mususa ya omoni maladie o ba benga ka ya sopeka sombela ngai pesa ngai kabela ngai ebonga na jeune fille so sala ngo oza très légère. Donc, comme même nous sommes là, peut-être 500. Yes, au PCK 500, aux amobimba. Voyez un peu, quand tu es une jeune fille, au combien de niveau wana, dis-moi, est-ce qu'un jour, même si aux 8 chances que au bali na yo, aux anneaux à l'honneur, bien en d'accord, mutuana déjà, peut-être 500, est-ce qu'on peut se valer? On peut se valer à terre. Abandota le aux anneaux, on a le yengue, quand c'est 500. Tu vois, MC est comme un génie. Pour dans le début, au messana kibongo. Moi, je connais une jeune fille, Azalaka Bongo, le Cameroun Loba ou Azalaka Bongo. Je ne peux pas citer son nom parce que moi, respect na ezamki. Azalaka na Bongo, avant de faire Nabimi na que singa bataba moto na ba 500. Elle peut commencer à demander bataba moto ba 500 ba 500. Au moins na na Bongo 5000 francs, 8000 francs. Magode, on nyos na sing na nkaba taba moto. Non on a 3000 on a lambe c'est non fufu na lia na lala. Après pourquoi vous voyez un peu des choses oh eza yomoko mais so talier moi c'est ko ka kolene loko ta pembe mulem nene mbinga zo.
nga benga kutu mwasi ambiji mais na kimbiji na ye wana ye moko ami yebi kutu te azomi kitisa na niveau ba 500 ba 1000 francs ta ba no senga ngo en gros en détail te mais en gros senga kongolia kwa bato batika batiki na ba mesa na ba wenzi atiki batiki ale ayeko kongolia après oye na poko lati obimi obinga na mwasi enga na azabu. Est-ce que valeur na yo ya bo mwasi oui bi moi c'est so mi pesi valeur ozala très respectueuse bato bako respecter yo makasi na nzaba to wando banga même si tu n'as rien au moins na mutu muso banga ko approcher yo. Pourquoi? Parce que yo moko mi pesa discipline wana au moins le meilleure vie à mutu pour vivre le ya mutu ezala bien il faut ça na ba discipline ya ye moko mi pesa yo moko ma mutu fanda boye net jeune fille au mitel obi non ngande na za discipline nga suna otamba na nzela na seka na nga papa mbate nga discipline na ngande na zabo na pesa n'importe qui numéro na nga ya téléphone te nga discipline na ngande na zabo na senga nga ba ya quartier te nga discipline na ngande na seka na nga ba ya quartier te bonjour to suki wana o mi pesa discipline yo moko moto tu verras que avenir na yo est meilleur parce que bato babando témoigner yo bato ndata moi so non moi ça caractère on a baba on a moi ça démarche ah oui on a démarche mais il y a caractère de siko wana nde sala ka mutu bien mais yo jeune fille tu es là très légère ozana o ne nazabo na luka ka 200 francs somta kabelinga ka 200 francs na osepa na 200 francs oh bébé nanga kutu voldi les gembe colonel ba beso payer 200 francs andimi na merci ma comme libosa anyongeli yo azuna merci maman mais apusa ni kula mulaka anyongi na ye azuna 200 ngome anyongi na mais yo mama mbimba ndoza no ko bota no pe bana mo binde na sabu na luka ka 200 faut poser obelela ngo mukili ba yo ka et valeur te eza bien te. Alors que la jeune fille c'est d'abord honneur moko boy c'est d'abord une chance nga sepela makasi na loba ngata na mokili asima na isa nzambe ngabi te nzambe ngabula na nga ka mwasi na mokili asima o ebandelana na isa nzambe te na nga ka mwasi pour za mwasi boko ki place mo boy botelemi na mbali me yokane mwasi bo not no madame oye nini te na ye libre ok ça va vanda zela au moins moi mbali ba tourner même pas batika ba tourner o luka nani ba tourner na ki mobilicité mais yo mwasi ba tourner na ki mwasi cité pe donc oza mwasi ça bien makasi mingi sou bien koleka so yo moko mwasi tu te reconnais kende na za vraiment mwasi femme de valeur à combien plus fort que mwasi à Congo à combien plus fort que une africaine et ça valeur makasi valeur wana yo mwasi fo banda komi bango jeune fille ya lelo yeba ke lobi oza maman yeba ke lobi oza mémé alors so un exemple bien te même à venir ya bana na yo ezala bien te na yo ka mutu mo alobaka biso lingo bala mwasi tala comportement maman na ye tala maman na ye qu'est-ce que sa maman fait. Qu'est-ce que sa maman était? Qu'est-ce que sa maman est? Maman n'est pas nani, n'est nini, n'est pas nini. Ne okota la ke non, moi si wana, aza moi si malam. Alors ce qu'on a non maman moro boy, chance ni opé sa moi non. Attends, mais on a yanki ba mais maman na simba te pardon to ya simba na nzoto pamba so na bali mwana. Ozo beba sa chance à moi non. Zala moi si za na douceur. Zalabma très douce, vraiment n'est engagée de boula. La colombe est douce. On m'a surnommé ça parce que fanda batala que non, on a douceur ya bo mwasi. Ouais. Sans abongo, on peut sa chance pe na bana na yo. Mutoya boy alingi mwana ya mwasi atali abino maman bango a très bien un comportement très bien. Je pense que moi na ya zala bien. À observer pe moi pas za bien. Ah voilà pe si moi non chance. Mais so zo maman oh maman ah voilà. Oya lo ba po tango alinga ka bala sala kande boy ba mo kilo balinga ka ete no bolingo za ka mibale. Ce ka mobile alingi moi salingi esili nango. Ba mo kilo ba kota ba bima. Eza isu na sens te wana ekoma na oka ba makele le koma ba komba mike
combat munene ezalaka oui ya mwasi na oui ya mobali esili nango ya ba famille eza combat mike. Alors maman yeba kopesa bana na chance na lo bango na yo mama oza na no jeune fille lobi okoma mama pesa bana na chance baza malamu. Je pense qu'analyse dans la zaki nango lelo yango wana oyo ezali ke to solo la na ba jeune fille ya lelo oyo lobi ba okoma ba mama lobi ba okoma ba meme. Nous tous nous étions aussi des jeunes filles. Nous sommes pas jeunes filles, oh tamwana nzela bat ba otala wabi non oh jeune fille. Mais kozwa beauté na ote e comme arme lourde na yo. O banda obundela parce que na ba jeune fille mususu ka ngala tangi na ba mulaite mi pende na ka ndeza kitoko boy. Yango nde mutesala ngana nzela so na otambola bat ba krakaka. Ya c'est bon. Yango nde mi pende na wana eza bien. Bat ba krakela kao. Suka nango ezani. Et ça sonne bien ma casse sur mutumo azwango et comme il y a yé personnel on est comme fierté à ma casque ngaso zo le libala ka pour le mipende nanga oui ça se fait mobile muso linga moi ska pour na démarche atane longi na ote amono kando tambola moi so zo bala lo kwangola na kati ya mai boy OK ne ma très à l'aise mobile atali a sepe non atane longi na ote mais kozwa te ke ongane na zabo ngafuna tika ka mukongo na libanda po to bat ba mona oya no ya bomba nzoto na ezala sacré yeba kolata kotika libumu libanda esala noni avantage na ezala ni désavantage na ezala ni kotika mukongo libanda epesa efutaka nini ekofuta nango yebengeli o ba client o bino mo bobenga ba client ebengeli ba client ebele yeba ke so ke na wenzo kuti kwanga mo batie ya chantier likolo ba kwanga ba fongola ngo mais o esomba maka muto apesi mbongo azui o bakangi kuna na kati malgré zaka ya okanga azwa o ba fongoli te tu vois azo amoni o ba fongola eza likolo atalango c'est que o eza bien apesanga okuna yokanga okozwa o ba fongola na to pesa ya azwa na ete donc ce que lingoza na o échantillon ya basi ya pembe o tambola na o pembe po batala ke basi pembe baza kitoko ala luki moi sa pembe muso abali yo tika na échantillon là ta vie oluki oza na échantillon basi ya mwindo basi mwindo baza kitoko mwindo angolo kitoko ane mwindo mana ba poile aluki mo sa mwindo abali yo tikali no ka bongo wana yo moko ça n'engage que toi vie nao mais so lingo za la responsable na mona na opete un responsable penza mutu mo aza un responsable comme ça aki azui ne ka loenge fi mo loenge bala no baluka ka ba fi ba responsable pe aluka fi aza na idée mobile aza na vision aluka moi si aza na idée bien pour ba kende akota na vision na ya comprendre. C'est ça jeune fille à lelo yeba ke lobi tu seras une maman demain tu seras une mémé oyo bana na yo na bakoko na baza na posa ya conseil na yo alors yo lelo makambo zo sala lobi o conseiller bango ni lobi o conseiller bango lamuka ngani na zabe na bando lamuka na so lamuki na tongo na seba makambo na ngati 17h na koti douche na kota douche na kapela conseil bando pesa bana ya ngwana conseil bando pesa ba mémé na ya ngwana eza pasi makasi eza passe luko yebisa bango ke non tant biso tokolaka ezalaka boye ba jeune fille belé lelo j'allais oublier quelque chose jeune fille avait même pas ko vanda alati na ka moi jeep na ils ont bien mais soki ayo monaka pou afin biso bana enfant biso tu veux te mettre tu veux t'asseoir il faut que tu te tiens au misimbi bolexi liboko no na sel ikolo po ebende lamba na ofanda bien quand tu seras debout en hôtel ma woni lamba no eza chiffonné mais alelo ayene ka be bou afin de pas fandi boye jeep en no se toma mikuna sa tikala fani mutakala tant hôtel ma telemina yake etali ekutu ta sana ekuna kutu te eza passe pour na ba jeune fille yeba ke lobi okoma maman tu auras aussi obligé au conseiller bana na ou ya conseiller bakoko na o bana pesa mon conseil so za un conseil za mama bando tuna babi mama ya ona période na tango na banda osani po bino ba jeune fille ko mo ba so lelo nde kilelo oya bino na nde yakala na tango na bango pe tango kilelo na bango ba na bino ko ndo tamna kala na bino banda osani tu n'auras pas un conseil au pesa bana alors jeune fille ba ke lobi okoma mama yeba okoma meme ba te bele ba ya pembe na po pesa bango conseil so za un conseil za soni po na ba bando tuna o banda osani. Voilà, to comme na suka ngai j'ai debout à la colonne dans 5 abino ka bo continuer ko partager ko liker ko tala biso
ko s'abonner pour toza na pour na bino pe boza pour na biso. Et ça qui juste une petite analyse na ngaki na sala ngo parce que na observa ki ba jeune fille ebele ba comportement comme na ka bulu eke na bulu eke mbilinga ka bongo nde ba noko na bangala balobaka. Merci na Jérémy Makila zaki na sima ya caméra filma inga kitoko mon réalisateur gypsy aboni lié et boubou Cosner et boubou Pazali Molandi ya solo ya Info Plus HD officiel TV en direct de France. Na bi ke ngala bino to okuta na nsupo makambo ebele ya lobezali ba SM éducation physique et morale les a ebele ya osakanate. Merci beaucoup, bye.